Ces propos diffamatoires de FARDC tiennent à couvrir leur incompétence notoire et surtout leur mensonge devenu une culture au sein de FARDC. Concernant les incursions de l'armée révolutionnaire congolaise à Tchanzu et à Runyoni et ailleurs, en date du 27 au 28 mars 2022, nous tenons à rappeler que c'est depuis le mois d'octobre 2021 que nous subissons des attaques à répétition de la part de l'armée gouvernementale et leurs alliés FDLR et des circuits. Nous ne faisons que nous défendre. Dereva ngoa wafunge, dereva chunga wafunge, wanawafunga. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo ba inconditionnel ya Kuli Media Télévision ba nyonso bozwa libaku ya kolandaka biso na ba téléphone na bino na ba italoike to pe ba télévision ba iPad partout esika nyonso ezwami bino na pesi bino mbote ngawa bino die donner maweja na ye lisusu lelo poto solola. Il faut qu'on en parle. Oui bien te mboka poe tongama mboka poe bonga se développer et sengaka bongo kimia kimia yango ezali socle ya tout développement. C'est d'ailleurs la chose la plus importante oyo ba pays to pe bato nyonso balukaka po moto azala bongo développer alia na kimia bana batanga malamu société etambula na ndenge elongo bani kasi soki kimia ezate na ba territoire na ba province mosusu et ko handicapé presque tout un pays. Yango lelo na ye to sola un peu à ce qui concerne la sécurité, l'insécurité qui se passe à l'est, na nord Kivu, Beni, Butembo et ko pesa biso pasi. Merci na maman Françoise Vita aux États-Unis, il m'a tapé ça biso, appelé ça biso, à initiateur. Initiateur, il y a Kuli Media Télévision, chaîne où il y a tout le temps pour nous informer, bino sur la nouvelle, il y a Sika, et Makambonio sur les Kaka, à travers la République démocratique du Congo. Quand biso qui ça met tout ça là un peu les nécessaires, tous appels d'information où ils allaient partout dans la République démocratique du Congo pour tout informer, bino topé sabino. Merci Pemingi na tonton Thierry Vita au azali bongo coordonnateur ya Kuli Media Télévision à Jamina France et puis après ça biso confiance toyaka devant ba poste téléviseur na bino to pe ba téléphone na bino pour te informer bino tant soit peu ce qui se passe. Merci. Dernièrement na elek bino li solo ya ndeko mwasi oyo babomaki famille Futila ndeko mwasi babomaki esalaki bina pati dossier yango ezaka na parquet kasi tozonga un peu plus tard pour notre bête lisona yango kasi lelo yango tenga na yeli lelo te kolobela un peu ce qui se passe à l'est bandeko est ba bengi biso batinde biso na ba image pour tout monde pasi pe désolation oyo koleka na niveau ya est ya République démocratique du Congo. C'est comme si ba Congolais toza un peu distrait. Surtout makambo a match oyo mutu nyonso akuma ikaka match mais quelque part bandeko bako kufa kimia te sala ki biso pena pasi et sala ki biso bien te bandeko ba bengi ngai ba bindeko yo mutu zwa courage ya ko dénoncer pe ya ko éveiller conscience ba Congolais mais kay pe ko tele biso makambo oyo awa biso ça ne va pas apparemment
il y a eu réapparition, il y a M23, mouvement rebelle Otoebaki, ezalaki déchi, ezalaki bongo vaincu na FARDC, kasi lelo ba M23 bazongi en force, bandeko, en force, bien équipé, bien entraîné. Plusieurs hommes à leur rang. Qui est derrière les M23? Tolandi communiqué à porte-parole, à gouvernorat, à Nord Kivu. Le général Sylvain Ekenge a apporté éclaircissement pour dénoncer l'armée rwandaise au Bazali Bongo pour soutenir le M23. Et ça dit passe. Car si avant de commenter sur cette fameuse communication, où il y a gouvernorat provincial et à Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge Ndenge a bêti les solos, a tendu ce qui s'est passé na Butua le 26, na le 27, kuna na Bunagana, à côté à Barunyoni. Et si Kawapi, il a fallu batonga, basala tronçon, basala falté, nzela makadam entre Ouganda na RDC. Ouganda na RDC, importance nini ezali na nzela wana, tokolobela yango. Et pour nini ba M23 va réapparaître PK na tronçon wana. Et pourquoi les Rwandais les loyo bazali ko soutenir ba M23 pour na ko zangisa kimia ne ba mesana na République démocratique du Congo. Tolanda na communication oyo rapport oyo le porte-parole il y a gouvernorat provincial il y a Nord Kivu à Salaki et puis to kozonga sima pour to loba to dénoncer makamboza ebele ya koloba. Merci Tolanda to kozonga sima. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyoni dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Habyarimana. Et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces 2 sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces 2 sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Merci. Toitukolanda bongo le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouvernorat provincial de Nord Kivu. Ndeko apesi éclaircissement ce qui s'est passé na Butua le 26 et le 27 mars 2022. Incursion ya ba rebelle M23. Mais M23 bisoto ebi M23, c'est parmi les signateurs il y a FCC. Tant que Ponome Belemaki en 2018, tout le monde a dit parti politique. C'était d'ailleurs la veille, avant ma Ponome, c'était la veille où le M23 a été vaincu, a été dissous.
bapakataki mbango FARDC apetaki bango manduki tolongaki bango. Et après, tout le monde qui va pour parler sur M23, bah monsieur bakima na Ouganda, bah monsieur bakima na Burundi, mais une partie tu es basé na Rwanda parce que il y a Rwanda ba loba qui te mais tu es qu'il y a une partie ba qui na Rwanda. M23 wana. C'était parmi bango ba qui ko signé charte. Il y a FCC, il y a Kabila pour nous soutenir rien à l'élection à 2000 il y a 2018. Janvier 2018. M23 bazaki parmi les signataires wana. Kasi M23 na FCC, M23 les lois comme ils ont attaqué sur ba FARDC pour na ko semer désolation pe trouble na partie est pour ba maman bazala sous violer, bandeko bazala mutilé, ndenge ba mesana ko sala. Mais ce qui est encore plus grave, qu'en plus il y a armée rwandaise. Il y a des éléments pour tu kotala ba éléments mi balé o bakangi bazali bongo ba soldats il y a ba Rwandais. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaka toujours na ba bonne manière na ba bon sens ya ko collaborer malamu na ba voisins o bazanzinga nzinga na biso kasi ba voisins yango c'est comme si dès kaka kondo mabele lisi pe asona maloba bandoki ya gentil bandoki ya gentil balaka mitema mabe mitema likundu eta lokola Paul Kagame c'est Rwandais kala mingi tawa toyokaki Rwanda comme na difficulté pona kozwa ba ressources minières na biso pona nini pona état de siège oyo tata ekolo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a instauré kuna na est bakomi bongo na ba difficulté. Alors toko mona été réapparition il y a M23 oyo ezali pour des fins pour na ba intérêt na bango ba semer terreur et désordre ba boma ba kimisa bandeko pour ba continuer pillage dans l'Est de la République en complicité avec des Congolais. Ce qui est grave, en complicité avec des Congolais, Bana Nord Kivu, Bana Sud Kivu, Bana Beni et Utshuru. Derrière les rebelles, derrière les Rwandais, pour faire un plan, pour même des matériel, des munitions, des kisi, pour batuana balia batonda ba vivre mabumba dans la bonne santé pour ba boma pe bande ko na biso na SR République démocratique du Congo et ça pas si personne. On ne peut pas tolérer certaines choses, mes frères et sœurs. Bino kaka ndebo ganga ka ba bazo boma biso a gouvernement tiki biso armée ou tout ça. En tout cas depuis coalition et salamaki entre armée ougandaise FARDC MONUSCO tokoyoka ba résultat malamu kuna na est ba arrestation ya ba infiltré ba arrestation ya ba congolais oyo ba fournisaka ba rebelle ba armes ba munitions biloko kolia na ba médicaments ba ko kangaka bango tokomona ba vidéo ba ko tindelaka biso armée ko tindaka ba population oyo baza conscient parce que biso tozana posa ya kosala éveil. Il y a conscience, il y a des Congolais conscients. Ce n'est pas des Congolais corrompus derrière les Rwandais, derrière les rebelles, pour se mettre terreur au Boma. Ça fait mal, je suis vraiment enragé. Parce que l'image est et que pesa et que zangisa biso kimia. Kotala ndenge bandeko bako kufa. Non, personne ne peut imaginer, ne peut souhaiter à Koufa na baliwa ou bandeko bako Koufa. Au moins, mutalali, nanda kuna na kimia, mais na butu ba rebelle ba koti ba kati bon mutu. Na butu ba rebelle ba koti ba mitile bango. Sans ya humanisme zate na batuana. Ils sont inhumains. Baba nyama bazata batute. Bandoki a gentil. Tout le monde dans la vidéo, il y a général Sylvain Ekenge. Il a démontré puissance, peu force au FARDC pour mettre les rebelles hors d'état de nuit. Mais quelque part, tout le monde a une vidéo, il y a aussi des FARDC, ils ont battu retraite, il y a Ouganda.
ouais na bitumba ezalaka bongo côté mosusu bokolonga côté mosusu pe moi défaillance mais toza toujours derrière ba FARDC pour bazongisa kimia pe quiétude na partie est à nord Kivu. Projet à 145 territoires yango mokonzi mboka lansaki bientôt toutes les territoires nyonso faut bazwa misolo batonga ba hôpital batonga ba école batonga banzela des routes agro-rurales banzela oyo ememaka na bilanga po ete moto aza na fin fond alona bilanga alona bilei na ye ndunda matembele sama sangu bableu to pe eloko nini pomme de terre ou quoi aza na moyen ya kobimisa yango dans centre ville po ateka biloko na ye na kimia azwa mosolo ye pa kende osala yango oyo aza nango besoin afutela bana classe asumbela bana bilamba atangisa mwasi atangisa bana pe abokola madame et les autres asunga pe bandeko po ba problème ezangaka te kasi makanisi malamu oyo chef de l'état aza nango yango oyo kala mingi te ezobanda kasi kuna na Rutshuru na nord Kivu kota babunagana kuna bitumbe bandi M23 bien équipé totali ba image batindeli biso M23 bien équipé totali ba image batindeli biso en tout cas eza mawa pe pasi kasi avant de continuer tolanda pe nanu vidéo to pe communication ya porte-parole ya M23 on peut basaki basali contre donc droit de réponse na bango na FARDC. Ils ont aussi réagi par rapport makambo FARDC à lobby bakolo bako wanga na ete ba Rwandais bana simona bango te bako wanga na même bato bakangi ba lobby baza ba Rwandais te kasi avant de développer yango to landa na vidéo puis to zonga sim. Merci. Mise au point de l'armée révolutionnaire congolaise bar M23. C'est avec regret que l'armée révolutionnaire congolaise a suivi les communiqués des FARDC rendus publics par le général Sylvain Ekenge et son gouverneur militaire, nous accusant d'avoir mené des incursions contre leur position de Runyoni et Tchanzu et à connivence avec l'armée rwandaise RDF. Et en présentant deux éléments, soi-disant des capturés appartenant à l'armée régulière rwandaise. L'armée révolutionnaire congolaise tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que contrairement à ces propos indits et incongrus, le M23 est un mouvement politico-militaire congolais et ne bénéficie d'aucune aide, ni de près, ni de loin, d'un quelconque pays voisin. Ces propos diffamatoires de FARDC tiennent à couvrir leur incompétence notoire et surtout leur mensonge devenu une culture au sein de FARDC. Concernant les incursions de l'armée révolutionnaire congolaise à Tchanzu et à Runyoni et ailleurs, en date du 27 au 28 mars 2022, nous tenons à rappeler que c'est depuis le mois d'octobre 2021 que nous subissons des attaques à répétition de la part de l'armée gouvernementale et leurs alliés FDLR et des Cirquois. Nous ne faisons que nous défendre. Quant à ces deux soi-disant capturés, l'armée révolutionnaire congolaise affirme avec opiniâtreté que c'est du simple montage, car ces deux sujets congolais ont été arrêtés à Kibumba à date du 27 janvier 2022. Il s'agit de M. Abiyarimana Jean-Pierre, un rwandophone originaire de Massissi, marié à une Kassayenne. M. Wageneza Mouindi John, alias Zagé, était rwandophone, civil de son état, coiffeur à Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Ce sont des scénarios habituels de FARDC. À chaque fois qu'ils sont en difficulté, comment expliquer que les militaires FARDC en débandade peuvent avoir la capacité de capturer son adversaire? Fait à Saramboué, le 29 mars 2022, Major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise, je vous remercie. Qui porte-parole, il y a M23. Il s'est dit congolais, puis le Babazali
force, il y a révolution, ce qui y a résistance. Papa, force en il y a résistance, il y a révolution. Pour Nabanani, pour qui t'a envoyé Congolais n'a tindio que ça et les révolutions. Donc ça la révolution pour nous sommes un état de droit. Nous sommes un état où la passation pacifique des pouvoirs a été bel et bien liée. Quand la mine était awa, en janvier, le 24 janvier 2019. Il y a eu passation de pouvoir pacifique entre l'ancien président et le nouveau. Il y a eu une révolution. Révolution comme ça, la pona n'est un dictateur. Pona n'a pas pouvoir. Ma pona Mikalamine était en 2023. Président Lobaki, qui ma pona mi ali. Binoboko ya obiso ba révolutionnaire. Révolutionnaire ani. Vous révolutionnez contre qui et pour qui? Qui vous a mandaté? Bozo wanga na bao ndeko bakangi ba Rwandais. Papa, puisque tu vani na mboko yo. Nani a évité que ba Rwandais ba infiltra Congo sur tous les plans. Na gouvernement, na assemblée nationale, même na présidence ba kozanga te bazali. Na kati armée, na la police. Nani a eu makambo yote. Bobo Sani, James Kabarebe, alaki bongo chef d'état-major na kata mboko. Yo kansi boko sabanani. Qui ne sait pas que l'armée rwandaise est derrière Bino pour semer désolation. Non, le baki na ko beta di solo oyo. Pourquoi réapparition M23 na Tango? Vous savez le chef de l'État Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kendaka bongo na Uganda, c'était pour asphalter basala nzela entre Nord Kivu côté ya Barunyoni wana Babunagana et les Kati na Uganda. C'est pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Barwandais bayebi likambo wana. Bayebi importance ya nzela wana bakolinga te nzela wana salam. Barwandais bakolinga te kimie kota esika wana po bango bakozala na perte. Po baza pe déjà na perte. Bazo kokate copier ba ressources naturelles au ya République démocratique du Congo. Tala maele mabe tala bandoki ya gentil. Papa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ko pesa ka susu Kagame mbote te. Na sepela ki na attitude ya Fali Fali pour par la DiCaprio. Tango bakutana ki na Paul Kagame na Sénégal. Après ça qui est mbote avec beaucoup de mépris et de colère. Après ça qui est mbote juste pour nako abima impolité oui, biso ba congolais tous très pacifique. Toi na motema, tous na hospitalier, tous un peuple hospitalier. Tu ebi ko yamba batu. Kasi ba voisin na biso ba ko faciliter biso tâche wana te. Ba ko profiter na gentillesse na biso pona ko boma bandeko ya biso na est. Na sepela ki na titi dia fali pupa. Oya zo sala honneur ya musique congolais à travers le monde. Kasi na ko senga pe na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo notre président. Ya ko sala neti Poutine. Poutine azela ki te Ukraine. Akota na OTAN, akoma membre ya Union européenne pour ba balukela ye ba attaquer Russie. Malgré ce qui se passe na Ukraine, tu as dénoncé, oui, bako boma civil, ba innocent. Mais Ukraine et Russie, Poutine n'a pas attendu à ce que Likambo comme grave. Il a anticipé. Il faut anticiper, cher président de la République. Il faut anticiper. Tout ça peut nous demander qui n'a bisoua. Tu côté na giseni wana. Ata des villages kaka to poudrier bangonan pour mon appel au Kito FARDC à la nango pour pas sentir passi au bande go est pe ba la nango. Non, on peut pas continuer à faire les yeux doux na bateau bako boma biso bata maele mabe contre biso. Pourquoi faire les yeux doux? Bande ko 23 ba comme na grande gueule. Ils ont une grande gueule, commence à dire n'importe quoi. Ko wanga na ke Rwanda za na simana bango te. Tout dans la bino lisu du colo à lisu. Tout autre côté cabino ten. Ce qui est que senga biso nyoto simba mando ki tout autre ko simba ngo poto ya kaka. Ko défendre l'intégrité territoriale ya Congo démocratique du Congo. Nous sommes bon.
si je n'abuse zaki pena yango te wana zaki juste une parenthèse pour na kotalisa pour na ko éveiller conscience émission na biso quoi rubrique na biso o eza éveil ya conscience ya ba congolais conscient toujours éveiller conscience ya ba congolais conscient c'est ça notre rubrique toko banda ko ya ko pesa rabino makambo e ko le kaka to commenter tout ça la banalise to yambaka pe bato baloba malamu po baloba pour trop c'est trop en tout cas pour na lelo na komi na suka na ko pesa mbote na maman Françoise Vita depuis États-Unis papa Thierry Vita na France Paris merci pour la confiance et fidélité na bino ba union pour ça qui devant ba poste télévision na bino devant ba écran devant ba téléphone ba iPad na bino pour na kolanda rubrique na biso ya mokolo moi lelo na pesi mbote na ba union so ba kolanda à travers le monde bande ko batana Afrique du Sud numéro na ngeza wana si vous voulez me contacter ou bien vous en avez posa tolobela likambo ya yo tu m'appelles au bengo pesinga belema to koya to koloba on va dénoncer poto bimisa ba ndoki nyonso ya gentil to bimisa on a poisa na pesi mbote na bana mwanda je vois Eric Mavinga, je vois Ousmane Mavinga, je vois Titinzazi, wana na RSM, c'est là où j'ai travaillé na Mwanda. Na pesi mbote na Armel Lubadika, na pesi mbote na bandeko nyonso oyo baza na Mwanda. En tout cas, boza tellement ébélé na kotanga bakombo na binote, mais ce que vous en avez besoin de tanga kombo na yo, contactez nga na numéro nango eza affiché wana, eza WhatsApp na ngai, otindi ba coordonnées na yo en tout cas. Libange koleka na ndenge moko ya kitoko. Merci beaucoup pour les loto suki awa. Eza pasi esengeli to bunda po ete kimia pe kitite ezonga na mboka Congo. Merci, à la prochaine.